tokamwe IGF yango moko ebengisi epesi pena ba invitation parmi ba invitation na bato moi na salle bao baza ba dossier noir misusu biso pe to connaît ko funda penza ndenge sokode tambola bien te to croire que IGF ekotela biso babongisa pour avenir tosala mambo te pour avenir on a ba mission oyo ba bengisa kiwana bino bato kende ko funda boza parmi ba mission ba bengisa to se retrouver te et ça ne se passe moi à part passer ngana ozonga na humiliation to IGF yona pona ko continuer ko couer biso makambo toujours lela bato wana basala bazana bambongo ebele basala clique na bango kaka mpona kobungisa biso na scène oke mokonzi ako agir lokola fan te mokonzi ako agir lokola fan te fan moto akosala bongo atali boya likambo boye ezali natala baoyo bazorenie oubie baoyo balekaka na tv trop oubie baoyo bakosaka trop tokende IGF biso léopard mpo boyoka sango 25 000 eliamaki biso baléopard biso bato dénoncer siko to sa soni ba preuve en nina ngo IGF fango zo lukatile le mois. Bonsoir à tous chers abonnés de Jemidor Télévision. C'est votre ambassadeur de la presse Bénitan pour dire Tramadi BM la minante de la presse congolaise. Vraiment merci beaucoup na ba amouré tout ya Jemidor Télévision. Na bi que vous avez belé vous avez toujours branché na Jemidor Télévision parce que ya mala monde ezalaka donc aba histoire ezalaka frère tolobela ka vérité rien que la vérité. Merci à mon boss et papa de Nzinga. Merci à mon grand frère présent pour dire dans ma partenaire tout ya Jemidor Télévision. Donc Sabino vraiment mon boulot hein Sabino vraiment biso mon boulot et Sabiso Pebino mon boulot. Maman na pesi no mbote na Myriam Coiffure et papa Edo, maman Guillermino depuis Allemagne et pourquoi pas Amaï Bouboule depuis Lyon. Bambote Belé lisusi na Cypress Nzazi depuis Paris, babi moi na poto ya Dongo. Maman merci beaucoup na bino son avis que vous allez brancher. Mais quand d'être quand na bino de ka to lo barati. Là ça na ba couper ba commune en rouge wana au cliquer ka place à nous abonner et ça la rend vraiment bien vraiment. Merci beaucoup na ba appel na bino na ba commentaire na bino parce que awa ya solo ka de lo bamaka. L'autre zana président Lofombo. Toye ko beta lisolo toye ko solo la mambo ute koleka toye bibiso nyoso ba mungo ute koleka aba mbongo elia maki trop nde toye boye to ba kifo ba kanga mi binyoso bazolia ba mbongo wana mais to kaki mo ba makile le moko no loko to za président Lofombo azami placé pour expliquer biso nini zoleka na IGF. Bonjour président. Bonjour. Vraiment oinda na pesina ba tout ba olanda biso ba mbote partout bazali toujours à sepela mais toujours peine à passer na mawa pour surtout pour l'avenir en mboka. Pour mboka ezalaka bien soki bakonzi bazo préparer avenir nango. Ba préparer avenir nango na jeunesse. Au biso na ba kuluto ba leki déjà ça va mais faut to préserver ba o bazo ya sima ba mona pas cité. Alors ba système oyo za instauré na mboka. Comme ko banga biso eloko mabe tomoni IGF eza eloko balamusi yango mpona kobangisa miyibi oyo yango nde eza contrôleur nde to banobengaka la ngando tokamwe IGF yango moko ebengisi epesi pena bainvitation parmi bainvitation na bato moi na salle bao baza na badossier noir misusu biso mpe tokone kofunda mpenza ndenge sokode tambola bien te to croire que IGF ekotela biso babongisa pour avenir tosala mambo te pour avenir ce qu'on a ba mission oyo ba bengisa kiwana bino bato kende ko funda boza parmi ba mission ba bengisa ki ba bengisa kaka ba oyo ba yiba biso to se retrouver te et ça ne se passe moi à part passer ngana ozonga na humiliation pour nini tout ça na bana moi c'est azali ba famille et ba fan siko ba hôtel la TV IGF bengisi ba mission yo zate eza humiliation donc IGF yona pona ko continuer ko couer biso makambo toujours lela ba tona ba sala bazana ba mbongo belé ba sala clique na bango kaka pona ko bungisa biso na scène bango lobi ba bebisaki TV biso lelo to sepela ba de Nzinga ba sauver biso. Internet est toujours les gars facilement.
mais lobby va venir na msona ba trikaki biso to banon le kafuna ba TVT faut dans la riche faut dans na mbongo ebele po bato ba mona yo lelo nzamba sala ala la raté internet ye to komi ko mona na devant bato sikoyo makamso etikali ndeti ya mbongo banini bazo continuer bazaka très fort bazo ko empêcher biso to zala la place mbongo ezala malheureusement IGF auto eba bena que présidence de la République et bengisi ba musicien biso to zate c'est la humiliation ya bozo le kananzela ba fan ba comme tel misayo oh mais love tout le monde ba musicien bozo bino boka ba musicien be ba musicien soni humiliation bo et on te dit non faut to dénoncer ce qui est ali erreur batu ba kabuli be invitation ba kabuli na ndenga cop alors ils ont mabé pour beaucoup humilier batu tous les jours té ngana solo ba bien na parmi ba meilleurs messieurs batika na kin le bozo pousser ngana bimana nga pour presque ba meilleur tout ba libanda ba meilleur tout je dis bien o bina ba beta musique na ndenga solo na ndenga bien baza suna mboko té ba bimi ba kimi na bango biso o to sali ke ba kima o même kamba boy azo zwa vite aza meilleur asala ka danser ba ventiler mboka na biso za mutu moko bima a renier yende mtakomi na top so renier ali yende invitation ekende oh mais boye bit batu po ba renier saka nini mutu po renier zaka makelele e musala ka atteint siko ba invitation batindeli bino batu okendaki kofunda bino bozana posa ke etambola makambo etambola bien mais ba bengisi bino te ba invitation ba yeli bino te ba pesi ba invitation pa batu mususu bango nde bakei seke baza complice mbongo ngo baliaka ngo bango tout ngana omona ndeti complicité mo ezali donc il fait ko appuyer batu ba osala biso pasi siko il fona pona ngana ebi keza présidence na ko banga babe vraiment azomona susu tina na ngai kozana RDC te ngana minito nzambe donc aliru mangambe keili nande to bandaki nango nande to kena IGF na couloir nango ngana bia batu tout baboyi ba mission ono ba benga mingi ono ba peksa nga babi okena IGF en sab sonini IGF ya makam na biso te je teni na lité nga bito okende révolution culturelle appuyer ngai to ketina IGF to sala action IGF esengi biso babi bo leka na ba TV bo sala ba émission bo dénoncer biso to traka bongo nga pe na zongi to sali be mission des émissions dans lobby biso tout qui donc na la surprise générale na vani bena na TV nga mona otala bana na se sentir gêné na otala femme na nga se sentir gêné ba fan na ngai ba famille na nga ba vani ba otala na TV ba messieurs ba vandi on ba tandami ba filmer bango IGF solo na bango nga na yebité donc je me sens humilié cloué au sol et par l'IGF oh yo za présence à pays siko lo bananga bango mo ba ese bino ke boleka na ba media boleka IGF de tinde bino ezalaki piège te obatielaki bino parce que soki ezalaki ke bango nde mpe batinde bino eza vrai ke bango mpe balingaki makambo ekende bien e marche bien est ce que balinga basala eloko basali ke babengisi bamisien mosusu bino kunde bato bokende kofunda parce que bozala posaki etambola bien babengisi bino te sikoyo nazwi appel moko no bazokoni koyamba bato kende kaka na obi après humiliation oui, ça sous natina te. Vraiment. Oui, mais oh, ça c'est une humiliation. Heureusement, nous avons un vrai artiste. Malgré que humilier, mais batu ba ibi ko aza danser. Heureusement, si on a là ba débrouiller net ba misu swana de héros carrière kufi. Carrière kufi. Wazi ko to sala sunze mbo IGF ngaka na beti bast. Nzemo bozo ka IGF na ngaka na beti bast. Et puis na kena ko beta ngomi pona ibi ke danser mbo IGF na chapwa. Je m'en vais à la bien pour que message wana mais message pour que il faut musique ça bien ngana kenda kambangu pena na mambo IGF na bina kende po na yebi na tika dossier mo na IGF ba Rolanda bato bazo yiba biso mbongo bato ba osala que financièrement artiste comme un pauvre du jour au jour bango ba sala click na bango place tout ma solo mbongo dans la ka bango ba se retrouver place nyo sur honneur faut ka bango ba se retrouver ngana courant na IGF na bino na ke na IGF tout ça la plainte IGF pas yambi biso arbi c'est bon bo il a besoin de preuve et puis bo le kana ba TV bo sala be monsieur Mbele
preuve ni IGF a besoin. Matanga des fois ils ont des preuves. Bon, il y a Matanga des fois ils ont des preuves. Nini suba a besoin de preuve. Oh biso to lela kana to lobaka nini sous preuve. Ndena yebeli na mboko na monde procureur azelaka plainte te. Procureur ko se saisir na dossier tant atali ka te émission. Siko nini sous photo sala. Donc on a dessiné à niveau moko. En tout cas, il on a tiré lango pour l'instant. Na luganeni babimaka. Na région na ba vieux bazali banda. Peut-être na rolia, peut-être na autant que sabana pour na minute même bana na ngami sou bazo chômer kaka. Bazo chômer. Pour na nini partout mbongo ezali clic moko se organiser. Ba sala ka tunga na zala te. Bonga ko clic pour na occuper bango sauter. Na yo comprendre que baza soutenir, baza appuyer na bakonzi po. Non, mboko ekotambula boye te. Car les mêmes bateaux. Ok, mokonza ko agir lokola fan te. Mokonza ko agir lokola fan te. Fan mdako sala bongo. Atali boya likambo boye zali natala ba o bazo renier. Obi ba o ba leka na TV trop, obi ba o ba kosaka trop. Mokonza za fatala talent nani a contribuer na mboka. To yebi banani ba renier ki tawa atamsu na ba 2000 2001 lelo bazali sus mais biso zala kaka pa o ba renier ki on ba 2015 2016 te venir se combien na lelo bazala kaka ba o bi ba renier lelo lobi tam super ba ko sa te mais biso to zana tous les jours pour na sala pour na musique mboko ezana former boye programmation comment sala maboye biso comme to zana tous les jours et je précise na zo zongela mingi parmi na niveau na nga basi bakimi mboka baza ce soir te ba libanda ba vrai pena ba musicien ba sala pour na musique ya mboko ezala bazali tout soir te o botika na bango na bayaka ko jouir na musala biso salaka ya renier et puis lobi ye wana buche na kiti ya liboso non bakimi na bango mboka passe bakima mboka malonga bango bana poto tozana ba vieux Roxy Chimpaka ba vieux Popolipo ba vieux Chikomawatu wana otanga mikolo sans coup na kitana ba jeune so na kitina ba jeune ba Burkina Faso ba Flam Kapaya, ba Laurent Kadogo, ba Ono Kapanga, ba Giwa Nzambi, ba Mutingia, bazali suso te. Ba kimi mboka pour passer l'équipe ba leader ba rendre bango monnaie de singe, mauvais service. Bango ba sala rapona ba leader on est sur ba renier, bango na ndi ba konzi ba bengisaka, ba pesaka ba mbongo, ba pesaka bango ba honneur. Biso next nga o nazo supporter. Nazo supporter na vandaka na mboka o malgré mayele nanga malgré capacité nanga ngande seconde na sibisaka humiliation tous les jours vis-à-vis même ya mwana nanga na otala mwana nanga zotala TV nde balaxi ije fait ya bibi nga moku na bimi na salon touché révolté do mona zotala oh nga mo binga na kuti na chambre na bina sali nini na mboko na sali nini nga na gisir na changement mais non na komoyoko no bato batindaki ba invitation bango basali mabe mais bato ngo baza sanctionner pona ni ko humilier ba artiste minene na niveau yo biso bato to sala pena ke musique ya mboko etambola mama ndeko moninga boye na lamu ikala mingi te pona bana ko raisonner na stabiliser carte son mo boye na machine oyo bana osimba te lobi tant to longa 40 jours na banda boulot bien mais carte son na pona mémoriser on a travaillé nango ezwinga temps nyonso na pona musique ya mboka lobi nango bato bakoya bakosala miziki oui nga mpe na kolia mais mingi ezaka aide alors bato omonaka na bavanda bazoede mboka na rien lobaka ata mosusu ndenge tokomi lelo balobi kilelo nga kilelo oyebi nabenga yango nini kilelo nabenga yango baye na porno na miziki oyo biso osalaka baye na message ya porno kilelo yango wana kilelo mosusu eza te mpo miziki ezaka miziki bato mo baye sikoyo na baphrase moko bafille bakolinga bango na nde bacélèbre na bino ba fille so yoki ba phrase ma bene wana nde yango wana bo sal na TikTok yango wana journée mo mobina malobo ya bien o ya bien et comme kikala kilelo donc mission ye ayimba bêtise wana nde kilelo. Bon, bah, merci beaucoup président. En tout cas eloko ezara passe ezara passe boye vraiment na mboka na biso totambola bien te yango tomoni lobi nango président lobi ake ba grand embele ba kima na bango mboka po bamoni ki te malonga eza te bayebeli na bango parce que po nyonso wana ezala te tant toza na bomoko oyebi ke te bomoko ezali bolingo ezali makambo nyonso ekosalama te ngana obeta sete mama pardon na kata ote bomoko wana tobosa na phrase wana
bomoko na yango ezotia biso erreur tokokendaka na bomoko te fo tokende na mokonzi bakonzi batie oyo na poste ezala fort bato ata bayokanaka te so mokonzi azali bakoyokana na poto bato babetaka mbata te poani mpo bayebi ke lwa ezali bakonzi bazali mutu akoya mpenza farafara ma mutu abeti moninga te mpo soko bandi kaka yo bakokanga donc tolobaki na bakonzi bango batambola na bulu yeke maintenant nalobi bato bayibi bato bakosala mabe mbongo moko boyebi mpenza na bakonzi baartiste base retrouve mutu akaboli yango na posa na ye na ndenge na ye baninga mosusu baleli toye na bemiso toleli toketi na baigef bato wana basali bango eloko te e tomoni mpenza ke bato yango kutule meme bato na igef bango wana baolia bango wana baopesa na babote biso baoyo tozolinga légalité tozolinga logique biso ndenge toza humilie tofai na bandako fanatique akoma oyoka na kanda makambo ba Ukraine ebandika boye na fanatique azoka kanda alingaka ne lofumbu makasi amoni humiliation ndenge wana epesi ye na kanda ye kolukanga non ça ne va pas ça ne va pas donc nga mpenza nde naza boye naza humilie na niveau moko non bafani bazoya kobeyanga tous les jours lofe eza nde nini bamisu bakomobondela yango non tomoni mpe bayambaki moto mo ngabi oui bayambi ye asali manœuvre ne po akota kuna dede ye azalaki na ye mpe te ta mosusu me biso ozalaki awa tozalaki humilie pourtant bayambi yo na ka moko isolé eza en sens te bato bakoyeba yo mosiko banda kosala so effort olakisa nga bayamba ye nga na igep oh non. Vraiment, merci beaucoup, Président. On a des fans, des familles, des décos, des ningos, des partout dans le monde. On a des vidéos, des émissions à propos, il y a des yibi. Oh, yibi. Oh, yibi, bon, on a les lots, il y a des délicats, des invitations. Bino ba ko kenda ki pona ko telemela likambwana pona ko kota ezala ekende malamu. Mabenga bino tusko ba fan ou ba Holanda. Tant batale qu'on peut saler bon yété et l'eau ne quoi bisa bon pour okita bon pe non moral parce que ba biso pe baza ba kande za ba biso ba benga comment to moni lo fombo te ndeni to moni yete na nini na ba mission so baza ki mais to moni lo fombo te parce que to la ndé pe ba émission na ye ngana wa bisaka ba fan bosunga biso za ba talent et l'eau ngana comprendre na mboka o talent za na problème na mboka o so na talent et comme problème donc ba fan no bolinganga bosa l'effort nga fona bimananga Congo fona bimananga po je na yo combat minage awa e ko simbate po na zaki espoir na IGF nga na gine espoir makasi na bundaki ba artiste ba bundi singa na ba ka na ba réseaux sociaux OK na IGF yo moni IGF na makamna biso to kotala na bundi pena na lobi non na zwa ki espoir na bino chef de l'état bimsi chef bandaka les arana ngwa mais zaki na ampleur ote mbalo et en ampleur nga fona kende vers chef aya rolandela makamna biso po makamna biso et toza pe ba congolais tam bongo na biso to kabama mabe mbongo wana ekotaka na l'état et puis eye pa na biso donc eta mbongo à l'état bato bakosaka na ngote et puis ba makamna biso ndeto ba 10 000 ba auto kabola ezaki mbongo utaki pena pa mokonzi donc bakoya ko sakana on basakana été IGF ayamba biso ayambi biso babi ça va toujours le ket na bino bosala to sali mais komona siko revers to zui biso za ba léopard to tambola rapenda na ndenge moko boy to linga mabete to linga pe mutamonela moninga te et puis to za ba talent surtout to za ba talent oyo ngana minute oyo na kozwa quelques jeunes ya Congo na laksi bango musala mingi te bakosala ngo ata aza na volonté makoka te po ayebi musala pe na niveau ya kolakisa moninga te biso siko toza na don wana nzambe apesaki toza bakongolais mais nzambe apesi don oza na musala oyo oza pe na capacité ya kolakisa baninga et puis nzambe asali baparent na nga na fort personne na bango bakotinga classe na ketanga pédagogique na obtenir diplôme na nga en pédagogie générale donc naza enseignant donc nayebi nini ya kotransmettre mayele na moto ya moninga ngai sikoyo naza musicien donc naza mieux placé ya kolakisa bato programmation naza mieux placé ya kolakisa bato basse naza plus mieux placé ya kolakisa bato prise de son bato ndeti nga oyo nde bazokoyemiliaka tous les jours baninga na tu babenga yo yokaka te tozalaki no na Japon tobai kozonga tozongelaki nini
tous les jours. Tous les en France, en Finlande, en Canada, en Washington. Tout le monde entier va se kanga. Par amour, croyant que le changement est gozala mais si ko bina on a aussi nga fan bo edenga wa yebineni na hobimela mboko po ezana tina mosuta gozala nga ipena. Vraiment, merci beaucoup. Un message commis par ma fan, c'est Prince Ndazi depuis Paris. Message vraiment commis. Président Lofalobi, Bosungaya, Bimaye, Mboka, Tala Bolingambo, que son sagé en Mboka, mais tala déception, tala humiliation. Boy, ils ont raté. Donc, on peut photo look longo combo. En tout cas, va konzambo ka foko kota likambo. O ezateki, o ya yibi aza mutu ya kokanga. Donc, ozuye pena mukamati. Merci beaucoup na ba fan tout ba onyoso ba na président Lofombo et merci beaucoup na ba onyoso ba mourir tout ba mourir benga ba mourir ba étoile ba linga ka je midor télévision président to bitana li solo mo beto mona ki to komona ki lo kwa ni sala makisala ki ndenge nini komona wengi wengi pene sangani do 4x4 ba sangani ne ba kutane bu misala ki ndenge. Ah, ils ont plaisir à trop. Au moins, nous avons une réconciliation. Pas ibaninga mo basangani na bango yo sepelité. Oza musika te na bato ba onyo la bisoana. Donc oza pena méchant. Bato basangani basale lo mo yo sepelité. Ça m'a bien makasi. Ils ont plaisir comme on a bato bazara les sanga, le lo mona mutakoma na kwa na yeme baye, bandimi ko sangana basale lo mo pona bien. Et puis combien de bato ba osepela. Ba o ba mankaka bamankaki union wana babano sepela na bango lelo bakoma tamso na ba tristesse tant ba rezo ba album wana tant ba yoka ba obeta quelque part ba ketala combien de bato ba sepela donc c'est le moins salinga bien ça bien très bien nous avons une initiative wana vraiment coup de chapeau nzambe a pambolae c'est une vraie idée. Vraiment, merci beaucoup, Président. Tu es un peu sur l'album, tu es sur l'IGF, tu es sur 4x4 pour écouter vraiment. Et ça lit bien, parce qu'il y a des contenu bon. Et ça a été gros, tu es sur tes pantalons, ça on est esprit à bien. Ça on est esprit à bien. Souvent que ça on esprit ma bé, on a des ma bé. Ça on esprit à bien. Chose à on a pour tirer à sonner dans la. Ce que indi peut te regarder. Ça on esprit à bien, ça bien. Programme album mais andini album autozeli tout bon ga problème nangi zalaki tant on a bimisima Véro les 25 les 27 général akufaki et ngana zaki leki na epena oui pana biso kokufela yaya bongo ya mokolo to vanda na mabele donc to vanda ve beaucoup la loba likamwa ba to ba chango kate matanga pa ba paya ici la avant mais ba kolo matanga bazara biso dans la 40 jours tilelo do to vanda pena na mabele misana biso to ekanga yango no moni ma Véro et téléma ma Véro et téléma et j'ai le souté to sali on so promotion te pour toza na matama et les 5 awa to ko 40 jours to longola tout les 40 jours et longo et puis les 6 déjà ngana on démarrer avec vitesse mo makasi pour normalement nzamba sala ke ngana mizole da producteur na Congo wa mama ba misi mingi te bana producteur mingi te to a troté et nganzamba salagi nazada na producteur à partir à les 6 to démarrer rapidement et puis to joie qui ba critique tant to lancer ma Véro ba binze mbuza kitoko nzembuza bien lo ko bomba kaka mabanga or ngana Cyprien qui producteur na yebisa ki producteur pesanga tana kaka na ma Véro na chabatu na ngebele on a besoin de soutien. Batouana, Baroya, Baochanga Pepoa, Yosa, producteur, mais Batouana peut pas soutenir. Malheureusement, pendant les 25, ma Véro côté na YouTube. Tilelo soutien de organiser de autres jeunes donc producteur a pris ordre tous les mabanga to sopiango. Biso za ba technicien. To kotika to fini bouton sopa mabanga pour mabanga to sopa. De ma Véro souhaitika li polele pour ba critique aujourd'hui et outil ba Colombie parvient à nguma lokito producteur nanga travailler na maison ma casse na Las Vegas et ba insista ki makasi ba non nzimbuza bien chef d'œuvre et lo ke bomion ka ba mabanga na ali mabanga tout au fond li ka porte mabanga bango tout ba sopane imaginez na femme nanga mo li banga ne longo donc pour na boy nanga ba problème ba to ba disité te pour odistene ni femme nanga o li banga ne longo
toza na besoin boulot ekende bien soko olinga nga ya kosoutenir nga soko oyaki mpo na libanga wana zelanga donc oza na besoin nga na kufa na mata te oza na besoin na évolue te mpo na place ya likolo na okóma te na ozalaka na yo mpo na liaka bamiete epuis na bonga te jour mosusu balukelanga sous cotisation ya cercueil balukelanga makambo to non ozali olingi nga te apres bamosusu baotikala baye lisusu po clique wana danger eza nini bazobota mpe bana na bango bazozwa mpe na baoyo bamisio biso oza bayaya na bango bazokotisa bango na clique wana donc epo esili eza mpasi eloko esisa bango ezaka justice so justice esalami lobi mpenza boyoki moko aliaki lar kuna na ebemba tel aza na prison mosusu wana kuna batindaka mbongo yaka bona na ndenge na koti prison wana omona makambo yosila mais eloko ekomi ke moto asala ebongo te tomoni na filme ya igf ale epuis na suka bapesi transport wana eza bambongo biso tozoluka ata mosusu totangisa bana eza bambongo tozoluka tobongisa bavoiture na biso epola tosomba ata mosusu bampule elongwaki mais bango kaka nde bazozwa yango kaka radbol nayebisi yo non fo mona humiliation oyo igf esali biso non tokokoka yango te tolalaka mpo tolala mpo toya bato mais soki oza fort te olamuki mpe elobi ozwi avc mpo eza humiliation ekole oyo na po et Dieu merci naza parmi bameilleur na mosala na nga Dieu merci ata basali bongo omona kaka lobi mutu moko abengai lof nazalaka na besoin ya oparticipa mwa mbongo ya bamiete bana bale bana batangi mwa ndambo baotanga mwasi kutu soki mpenza tolandi logique akokima na ye po akosenga ina boye eza te akosenga maskara tya maskara boye eza te donc soki tolandi mpenza na logique mwasi fo akima eza kaka ke bolingo na nzambe mbu esala ke mwasi no alinga yo donc nyonso wana mpo nini ovandaka na mboka baninga nango nyonso bakimaka wana bazoya baosomba bandako so mpo aya abengi yo na kwema olofi yaka amelisi yo apesi yo na trans atyeli yo essence mpo ye akimaki na ye biso sikoyo tootikala awa croyant ke changement ekokota bakonzi bakoyaka me bakochange mais tomoni kaka baapuye kaka makambo yango nazozongela igf eza présidence de la république place ezoswanga makasi place mpe nakomi na kobanga yango wana pourtant déjà présidence esala boye sikoyo nga nayebi te so chef de l'état pasala bamission nayebi te so mpe baconseiller batala bamission nayebi te na passeport diplomatique wana banaozela nabosana kaka te nabosana nanga mpo nazomérite yango me na makambo aboye nabosana kaka. Merci beaucoup président. On a déjà presque la souka émission na biso ozo promettre ba fan na nini na 2022 parce que 40 jours déjà bientôt là ils aussi là no le bika ke buzana on a assez bientôt là ils aussi là déjà ozo promettre ba moni nga ba fan na nga na ibsa bango ba banga na bango te po makambo ezaka na nzoto eza ya nzambe na força yango te côté tout na se retrouver na se pelisa bango kutu na ozala bien po na kozwa temps ya kozwa pe mwa voiture ya bien temps mosusu na kosomba ndako question na vandi na mboka oyo avenir eza te mboka oyo bato mutu ye mpena batie na poste po garantir avenir mais ye nde mutu azoya kolembisa bato bakosala mosala mpo lobi bajeune bazwa na mboka boye ngai na osambela mpena nzambe asunga loba changement esalama mais soki tokontinue kaka na lire oyo je préfère na bima mpenza moto aza na ndobo moko boye ayebi na laso akobenda nga abendani ngai te tala espoir esili na makambo tu nasalaka mama nde naloba boye eza monoko te bazwa biso kaka nde tozalaka bamayesora na mboko bakangeli biso na balokale moko bapesi yo machine sala mpena autant de minutes bimela biso na produit fini ebele bobeta bango abimi mpena boye neloko mo donc ezalaka nde yo moto osaka boye donc bato kaka bayedaka yo mais biso nga na kokota na kobima na eloko bato basepeli ke bana kokota na DSLR na bimi na clip mpo na kati kuna na komonta ngo naza na bande montage adobe bapesa kaka matériel nga mona osala na bimi alo batala ya boye oyo nzambe apesi bino na mboka yo oza mokonzi batie soki place nini ogarantir biso tovivre bien yo kama tozoya mpo biso tosouffrir et puis todénoncer mpo na nini tozosouffrir mpo na nini tozozala na mbongo te mpo na bato mobe basangana basala clique yango boyebi bango na ebemba mpe ndambo bamonani
alors tout ça soni nini on sous tout ça là na ko pesa na ba to ba imba nzembo na un peu raison nini sous tout ça nini sous photo ça ndeti nga nini fona ça pona kene na IGF na kepe na ke ko porter plainte ko dénoncer na zongi na zela kasikoyo eloko isalama rien na zo siko humiliation IGF ngo yambi na ngo ba musicien na musicien mususu kaka lobi awa po ata na succès yende ngana place ali boso ngana na ndako bana nga ba to talanga femme nanga to talanga ba famille nanga ba tante nanga ba fan o ba linga nga o ba croire nanga mais oyebi ke na zoka hermo na Facebook na che photo nanga na ko mi godé le fombo faut tala ba commentaire autant la population de Zonan. Vraiment, merci pour tout comprendre le moment qui était président Godé le Fomo. Azan a passe na moté, donc animé était que le cambo est ça na mabo, mais c'est quoi, mais en tout cas pas conti, faut recouter le cambo. Bateau basal mabé, bazo mérité que ça la pini. Étant déjà baillé, déjà balakisi, bimi si bango, bateau ano bazo ça la mabé, bazo liam, bazo ça la mabé, étant déjà bimi si bango na poisa, baza bateau tikate, baza bateau zana, bango tessé que baza bateau kanga bango. Donc pour que les IGF biso léopard. Pour vous que ça 25 000 eliamaki, biso ba léopard. Vraiment. Biso bateau dénoncer. C'est quoi tout ça soni? Ba preuve on ni nango IGF ngo lukati le mois. Ça président Godé le Fombo. Mot de la fin, mot de la fin, c'est désolation. Je me sens humilié. Donc, on a ça le côté quoi. Mot de la fin, c'est un mois. Nous avons sunga, puis ça va bateau balinga en force, ba moyen. Nake na libanda, Donc, mot de la fin, un mois. Nous avons sunga le roi au salawate. Pour tout, on a au salawa sina salaki. Et puis eloko mo ezate na minito na na bana na na zo ba bien moi na ngazo chômer pona ozanga la na za na ba même si do na nga normalement ko za na niveau ezate ko za na niveau ezate soki kaka na zaki na mboka moko ba konzi pena ba yeba pena ke moto aza talent photo ya en aide tout peut se secours a malgré les la na ba TV. Donc mot de la fin on a désolation. Et puis au lieu qu'on a la désolé mais babani ko humilier ngai place comme grave ya mwana babani ko humilier ngai to mona ne ba opesa ba tutu ba passeport diplomatique yo ko star la ko ba no mona ngo et puis ba net IGF bengisi ba artiste yo po zo mona ngo na ligne continuer te mona mutake no la kufi souci choc c'est mena bimananga ne ba masa tu ba na ba ono ka panga ba za libanda ba Laurent Kadogo. Le lieu comment on a un problème anniversaire, bah Laurent Gado on est bas 700 anniversaire, bah on n'a pas panga, bah tu vas libanda, bah moutigué. Non, assez na vie assez na vie. Bah salutation, dans le baki tous la 40 jours et coca, on a kata bah salutation, tous la 40 jours et coca, so 40 jours et coquille, ceux qui te resala toujours dans beaucoup, ceux qui peuvent paiement, nous avons reconnu au pays, ceux qui paiement on a toujours là-bas, bah 40 jours. Mais pour le moment, nous avons 40 jours et vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir mouru tout. Je m'adore télévision. Restez toujours branchés. Qui président Godé le Fombo. Souci naïe. Souci naïe, président Lobby. Non, on a un ndobo. Abendaï. Abendaï qui n'est pas que l'humiliation est à la raté. Non, surtout qu'il y a des gars à boire. On a vu ça en tout cas. Merci beaucoup à l'équipe technique de Je m'adore télévision. Ma caméra Glody Mesa, merci beaucoup Nayo. Dans l'équipe technique mobile vraiment na moi pe mon pande Rita Vandiwana, merci Nayo pe notre cordon. Babi, vous s'abonnez massivement. Numéro Isawana, appel na bino, message na bino maman et ça la bien ma casse. Merci beaucoup à mon boss Papa Deo Nzinga. Au revoir.